nde tolobakati na kati vérité en politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde matiaka biso niveau ya onde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati vérité en politique officielle. N'était s'abonner na kati vérité en politique officielle. En tout cas nous aussi s'abonner. Babi bonjour mbote na balandinos ba message kolanda vérité na politique officielle babi mibala mbingati mibala mbinga bino bat bo s'abonner bo message kolinga kolanda mingi 100% vérité ya mibali ya mbinga eska to beta masolo eska to beta kapenda masoba bia mibali ya mbinga ba o karate ke bazalaka o ngambinga ndeza bona tondana la poitrine veut dire que ngande za bona vimba te bino te babi mobali ya mbinga bino moboye bit est-ce que cowboy penze vanda babi des ampoules na singa courant o pesa phase naître donc que masolon de boye binde ezalaka kaka. Oui, merci beaucoup na ba onus balande ba traitement na la pesaki. En tout cas, ce nazongi sous liboso na bino pour que na corriger moi berrer ya bateau ba benga po balo ba n'importe quoi. O tozo sa traitement zo simbate. O tozo sa traitement ezo pesela te. Mais batu msusu ba benga nga ezo pesela. Ce qu'on n'est pas na bino pour que n'expliquer mokolo no pesa ba sorte ba sexe oyo ato forcer nango ozulon ba traitement trop et simbaka te. Yonde na ko expliquer lelo. En tout cas nazo rappeler na mutu nyonso zo occasion ko landanga lelo yo mutu no landanga te benganga la quinoise miso aigle murvi makola na message ko pesa traitement pas ba mi ba na bana basi na pesa ka traitement soko respectango en tout cas okozala de cité naza na te pona bandela na lo balo bebele bele nazo senga kaka yo mutu non ozaki occasion ko landanga ite kota kaka na ba vidéo nyonso za nkata vérité en politique officielle okomona ba émission oyo nga déjà na sala on appelle ça traitement soko moni 100% vérité mibala mbinga c'est que makambo na eta bino ba mibala ce que moni 100% vérité ya ba mama c'est que makambo na eta libasi na boyo mibala landa makambo basi pour que boyo ba secret na lingi yo za mobali landa makambo eta mibala yo poza mwasi landa makambo eta mwasi na boyo tenga ndeza bona ndolanda ka makambo basi te soko landa po oyisa mwasi no ba secret na biso te makambo na nde to boya ngo lelo na elinini eza na papa moko abenga kinga abaki aza difficulté makasi parce que ata azo coucher na mwasi na e bazo sa fête na baki biso wange mission na tsaka mo ba terme na linga koloba loba ba terme moko te na surnommement ba terme pour que émission nango ko landa na bana ba comprendre te soki na bino ba terme o esengeli nde boloba lobelo lelo na kombo nango en tout cas na évitaka pour que ekokoza mwana koti alande mission nanga ki babiloko ngesa bien te on a surnommé biloko ngalo bango ernios na pesa traitement mais na sac émission sans tabou te oyo loba na ki osala émission sans tabou te ngala pesa ande traitement yango na linga ko surnommer ba terme ka obino boyebi pour que sonne bien te papa na ebisingani abi asaki fête asala fête na mama mais kutu ndenge nya sali fête babi cowboy ezaka toujours fatigué jamais tellement ndenge penza cowboy babi cowboy ndenge ezaka penza soda gi et simba za toujours fatigué mais tina suka pe omona ke résultat to lukana suka pe bimi normal mais milik bo comprendre ka ebima normal mais ate bimi bongo cowboy nezaka toujours fatigué. Abi asaki ba solution nyonso na pesa pour que o forcer ni si ça cowboy asala kiango pour que ozala olembaka te que ça sorti musalo zaka toujours makasa ça qui on meyezo simbate afinginga escroc abi naza aventurière a critiquer na bandenge nyonso mais ne ko talisa bino ne ko lobango oyebi ba sorte ba cowboy monsieur za sorte ze vimba lokwa bobo aubergine ndenge za kabulo mon aubergine mo za munene boy mukuse eza ba kobo monsieur za kabongo sikonde ti kobo ya bongo nzambe ndenga pesela o lukango omonelo musisa no bima wapi batata manabi te ya batata nde bolanda mibala mbingati bozonga no na makanisi na bite so boye ba kobo nga makana olobela eza munelo ko aubergine ya nzamba salela mutuka bonga te liduso ationka munene bongo siko ba kobo ya marque wana ezanga mitu ezaka toujours na lidusu okolukelongo ata traitement de nyo se pesela te soki nzamba peso makasque kobo ino ekoma penza bopikiliki sepela parce que eza ndenge nzamba peselio yonsko mususu ba marque musu eza ndenge ni
oza nango penza ndenge mwa mobali nyonso azala na koboy na normal batele yo mutu basalo maka bien mais ato se forcer ndenge nyonso omeleli on bakisi ezaka toujours elemba ezaka makasi te ezaka toujours bongo wana siku ezaka ni ezaka naturel bo bengelanga escrote papa yo mto bengenga aventurière eza naturel nzamba salelo ka bongo siko na yo na posa ki question est-ce que obota te obisinga obota ozana bana siko loko nyozo lukela on ato kepa mama ki nganjo abelelaka ato meli ba vesi loko nga la pesa bino biloko ko lia olia biloko bezo sa to benginga kenaze escro kende ko mela ba vesi batanga wis kende ko mela biloko ba ko pesa yo soko moni ke kobo ine penze komi soda benganga yebisa komi soda yeba ke nzambe asala yo kaka bongo koluka te mindondo soko kende wapi yeba ke nzambe asala yo bongo za naturel kobo ino ebando za noka toujours lemba mais nasuka maya milike sa nini ekobanda kobima yango na mtepesa kabana donc pona yo pesela onka nzambe merci ndenge asalelo yo ba papa nyonso bazolanda biso o ba message toujours kolanda verté na politique officielle boy ba ket ndeto ba mibala mbinga ezape na ebele ba benga ma mbinga mena kate simba te so mono meki ba ki se simbite ko kenda musika te ba nzambe asalo bon chose ka simple pona leo na suki avait dire mikoleza ko eto ko continuer toujours na 4 émissions biso to linga mingi 100% verté mibala mbinga na pesi le padre de la presse Mokondi Mbote na pesi ba nyonso balinga mbote balobi équipe technique na tanga na ba kombote ma ba mbote sikezo mibino to mona na numéro sika ba jouer ko ya ciao kande tolobakati na kati ya verté politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombola kabiso. N'était s'abonner à la verté en politique officielle. En tout cas, nous allons s'abonner.